congofrance.com. Site ya Congo Masolo ya danger, Masolo ya kitoko. Congofrance.com. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue sur www.congofrance.com et tous les amis de Franck Stemaï. Merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous savoir encore de plus nombreux en train de nous suivre avec les mêmes plaisirs. Aujourd'hui, nous allons parler également de l'actualité, dans l'émission, bien sûr, Analyse, comme vous le savez, version Ken Piana. Aujourd'hui, on va discuter avec celui-ci par rapport à beaucoup de sujets, concernant déjà les obsèques et aussi la sortie officielle de l'album Retirada de l'artiste et musicien Héritier Watanabe qui serait convalescent. Voilà, il n'y a pas quoi qui na scène. Tu habites comme dans un mode, papa il m'a couffé na scène, Héritier pas quoi na scène. Heureusement pour nous, Héritier a couffité. Il était hospitalisé. Aujourd'hui, Aza Siko ça va, il se porte bien, à merveille, mais qui annonce son album, la sortie officielle, donc le 15 juin. Voilà, le 15 de ce mois, si vous voulez bien. Merci, on va recevoir Ken Piana. Il y a beaucoup à dire. Restez branchés, ne quittez pas. Ken Piana, bonjour. Bonjour Franck. Bonjour Banderotou, Bozolanda Biso. Vous voyez que Ken Piana, ce qui a une émission, vous savez que Kolongolana nous complexe, il y a Robangana nous totiango mupanzi. Pour le lot, il faut que le bara vérité. Au monde, na vie, il faut que le bara vérité. Pour vérité, il y a un monde écoumbe la monde. Merci Franck Stemaï, merci Didi Dipumba. Pour Congo France, c'est la number one. Nga air moko boy na koma na nga ko ndima batu air moko ifoto ndima rapé batu lelo ba site tout eza ko kita mwa muke Congo France azamwa likolo faut ce ko to bunda omoni lelo Ken Piana pe kalater fongola site w Congo pitopale yango nde pene ko ya pena ko bunda mwa muke kaka na ba site mususu po Congo France eraza likolo faut loko mo boy ya ekoleye Il faut y avoir déjà félicitations pour soutenir Peyo parce que tous les Congolais en tant que il faut soutenir. Ken Piana nous a beaucoup soutenu pour n'engagement malikolo n'engagement lobby ça n'engage pas Franck Stemaï, ça n'engage que Ken Piana plutôt pas il a été toujours là surtout tous on a besoin d'aller. Alors à chaque Ken Piana réagir nini après papa Wemba tout le bilan tout le temps matanga ebele papa yoaze kwa kufi bato ebele assistance tout moni Jibem Piana à Kenanda Wazé quoi 2 fois et puis jour corps Bimaki moi j'étais à la Fikine Wazé quoi yaki Weranson pardon Jibayaki Weranson yaki Héritier Watanabe yaki beaucoup de musiciens alors et ça les sons nous amazo pesa bisoté le kola bayo kanarate ba matangi ba ndoko frapper ba on peut pas s'assister. Merci Franck. Omoni bato bakutana na moma matanga baza batu moko boye bayokana na bango kate po matangeza lié moko boye batu bayaka ko se racheter kaka batu ba mone mutema malamu kena muninga zo problème oyaki matanga est-ce que obito uto passer moment moko papa Wemba belaki makasi na poto papa Wemba o beti lisolo ke autagotika biso na monaki musicien moko te oya bebisaki mbongo ne billet ya avion alanda papa Wemba atale na hôpital King Kester akufa malade tungisa grave na niveau poto to mona musicien mon côté à se déplacer à kenotala King Kester na hôpital mais so okuti ba leader na biso ya Congo chaque soir okuta bango na ba boîte bazo somba ba champagne au mona pena leader aye azo bebisa ba $30,000 pour mo na droit à vie Ken Piana za ba vie privée na bango bazana droit à vie tozo kende kaka yo tuninga question siko ngana tuna par rapport ya liwa donc koya kwa système mutu ezala rapé beaucoup plus assistance sango ezala mutu azobela boyepe ko laksa bolingo ezala te ke na sima liwa batu bazoya omoni liwa koma lie moko boye batu bakoma yo laksa ba costume batu bakoma yo laksa ba yodi po mikolo papa chéri pe soki aye matanga mususu ayo sala ne publicité ya yodi ya mamoto po mikolo après liwa papa Wemba le seul descendant ya masolo à forme c'est papa chéri peut-être que sala nae alaksa nae bilamba nae peut-être président Wera ayaki kaka po atala peut-être terrain wana era okita atala nanu est-ce que nazala populaire vous comprenez héritier Watanabe pe akoka na koya atala est-ce que gaz nanga héritier zala kaka donc matanga présence abatu na matanga eza nango bien mais importance to senga ba leader soki muninga zobela assistance ça la bien et ça la bien que tali pe muninga zobela boy otoni pe docteur facture et sengi combien fouteli ata facture c'est normal au lieu to yaka na ba fleur
toyaka kopanza masanga po bato bamona biso donc eya na sens moko te. Et na sens tena paraphraser Ken Piana, mais tout moni les jours corps ya papa Wazé ko Bimaki, papa Wazé ko Félix ndo mingiedi, voilà, comme papa Félix Wazé ko ngwana et bimi to bimi siango après wana Lola Kadogo pe aki chef d'orchestre, il y a présidente même il y a collège noble et Bimaki pe le même jour matanga na mais pas Lola Kadogo, tout le monde qui penza même tchaka konga fashaki pia kandengo wana. Pourquoi cette différence? Pas Wazé Rabake Bele, mais pas Lola Kadogo, et surtout que Lola Yemoko Mutakufaki, mais assister famille naïtene. Merci beaucoup. Premièrement, quand des ala qui est pas bakinois ezake, président Soni ndenga tchaka Lola Kadogo chef d'orchestre wana et puis ça est tout méchant parce que au moins présidente. Présidente d'orchestre et puis ça est batu belé méchant, batu belé bazala metuna, batu présidente y intérêt ou bien Moussalande convoqué qui président Soni a tiré na poste wana poto mona ki ba musicien o ba ote pa Kofi net nani vena biso ote pa Kofi Eric Touti azalaka wana mais ba pesi poste wana te bazui Lola Kadogo ba pesi déjà eni wana et kotaka batu depuis Lola Kadogo azalaki vivante donc era yo kufa peut-être batu fallait ki ba bossa na mabe wana bayo kata mawa ozinati ba leader ebele na mona Lola Kadogo asala featuring na ba artiste minene lelo so to tengi ba artiste minene côté bana basi to mona ka directement maman Mbiliabel donc maman Mbiliabel pena oza numéro 1 pena ya ba chanteuse ya mboko po maman Mbiliabel ata papa chéri a payé $1 million à Yembele bon Yembele te po ata la valeur azanango abeta liboso ya ba président africain abeta liboso ya ba cérémonie minene ata papa chéri oyeli ba catalogue no yodio kabela oyeli $1 million aotika lo sale loko wana te ayembela jibe nzembo pona nini te Ken Piana yo pe susu ayembela te yaza leader papa chéri aza leader donc akondi mate asimba touche akoyembela muninga ne leader nzembo donc yango na remercier ka donc aza likolo pena ya likolo non limbisa ngai parce que na journaliste lokola yo okoko ko lekela nga na maloba te to ça na plateau abitumba fe bima na maloba donc non le bon mama chala mona yembeli Kofi Olomide yo sepelité ozo apprendre ngai yo bien ngote ozo apprendre ngai eloko mo peut-être na ebagité ozo apprendre ngai nga lobili solo ya maman Mbiliabel que papa chéri atayeli $1 million même ba catalogue ya ba yodi yango après bisabi papa chéri soko ko pesa nga na passé simple te soko ko obligé nga na yembelo nzembo na ko yemba te donc soko apprendre nga que maman chala mona yembeli Kofi Olomide titre nzembo zali fin du monde et puis même brigade Sarbati a sala animation na suka nzembo wana wana ya sujet nga na kota te sujet wana nga na kota te pona comme banga matro et peut être prison na banga loko te moni ba sujet msu na kota ngote na sens que mabele lisi kutu ya pamba yembela leader moko te mboko mabele lisi amitiaka na valeur na yo moni lelo na yebisio soko yembeli muto michesinga na kingo papa soki ba yembeli mopa lelo après 2 à 3 ans boko pesa nga raison soko yembeli muto komi moumba muto omichesinga na kingo papa omichesinga na kingo yoko so na muto ana sundele oloba nini o inventaire okumisa ye osala kamunyoso siko lobi olobani nini ezaneti nga boye na kena sala émission moko spécial nazo kumisa ka Pacho RFI aza danger Pacho RFI aza boye wone ezaneti na bomi carrière nanga na ko sala ngo jamais tina kufa na ko sala ngo jamais. Voilà, on va évoluer mesdames et messieurs retardé on a té bah c'est juste moi ebele lelo bo souffrir to zo ndambu et au sala biso bien mais Ken Piana Félix Wazé ko lobaka loko moko oyo même ba manda chance ba sepela na ngote ke yena Kofi ba solo ka mokolo nzambe na satan ba ko solo la lelo oyo azu problème ndeko na ye Kofi Olomide bengiye mon frère mes sincères condoléances na téléphone après ba ko présenter ba condoléances ba zo pe moi tant ko solo certainement. Ça veut dire quoi? Malobawana et Sili Valère, les lois a déclaré sous guerre contre Kofi Olomide. Merci beaucoup. Na pesi na trésor HD moi na quartier artiste ozo bouger Londres bambote. Moni monstre d'amour vient na so Félix Wazé quoi erreur ya munene. O ya sala e kangaika na maloba na enenga lobaka to sola na Kofi Olomide jour Satan nzambe ba ko solola. Mais vient na biso bosana ke Satan nzambe bazalaka ba pire master. Na sens que soko kyo simba kisi et pas yanganga
oke simba kisi pa nganga ça la ra bible soki nzamba autorisé te kisi wana simba kisi wana simba te donc nganga asengaka nanu permission et pas nzambe donc nzambe soki autorisé nde makambo sala omoni siko ve na so déjà erreur ya munene asala déjà yango wana donc atika na ye kaka basolola kaka comme aloba sujet wana bon basolola kaka pour asala déjà erreur basolola na bango po satan na nzambe basolola na bango donc avant satan afula yo il faut asenga nzambe nda pesi permission ndenga senga na tour ya Job. Ah voilà yango wana donc asala déjà erreur ezakutu sujet alobela te donc une erreur wana asenga nde ba téléspectateur na peuple pardon ya erreur oyo asala donc asenga pardon ayo kaso guerre il a déclaré sili bakundi H de guerre guerre kozala te parce que moni Koffi Olomide aboyaka ne kokotisa masolo ba bible na guerre na bango pour Koffi ayebi bible moi ebele fait na monstre d'amour pe ayebi bible mais Koffi aleki na moi savoir na sens que Koffi utiliser ba mot moko ya bongo te kolobake ngati nzambe na satan ba oyokana mais mutu apesa satan pouvoir aya ko diriger mokili ya se royaume ya se eza ye moko nzambe nzambe atikali likolo alobi satan aye oyebi ke monde na biso monde entier eza dirigé par satan France tema lelo to koloba yo sala ka satan te nga sala ya satan te mais biloko tout ozosalela eza ya satan miko osimbi eza biloko ya satan téléphone eza ya satan nabenga mutu nasimbi téléphone obenga mutu apo nzamba pesi mutu mayela sala téléphone ngana ondima biloko nzambe o pasteur nini oyo asala eloko na mokili oyo pasteur nini akrea eloko oyebisinga ka eloko yango po soko tangeli nga bwatu jamais kolongwa na bwatu Kongo tipoto tangela ngai eloko oyo chrétien moko asala apa akwanga na ko découvrir ke fumbwa baliaka ko découvrir ke ndunda oyo baliaka ko découvrir ke mbila soko sali yango ekoma mafuta yebisanga sikoyo apa biloko wana eloko nini oyo chrétien asala tomo douter na chrétienté na yo akani piano mais tolo baka vérité tolo baka er moko vérité soki tolobi mutu moko abimi alobi nga pena na sambela ka nzambe ya 100% okuta mosala tika biloko nyoso pona yabiso na lobi mwana nzambe ya solo tokoyeba eka jour à jugement po tosala biso to biloko ya satan donc na ye moko monstre d'amour ndenga loba ke jour satan na nzambe bayokana sokuti lupango Félix waze kokuta bachombo da biloko nyoso o satan e créé na mokilo. Voilà, Ken Piana, toujours évolué la mission c'est très bien, bah à travers le monde. Merci beaucoup également, on a assisté par beaucoup d'amis. Est-ce que tu as tourné la émission merci beaucoup, vous êtes branchés. Hein. Surtout ne quittez pas parce que vous m'avez chauffara et c'est banika et ça les bisous bien. Ken Piana. Tous les sujets bien développés le long de l'émission analyse. Tous les sujets bien mais ndima ke na tshana babi po ba sujet zoya nango ndima ke ozo pe babi. Ngana tout nos questions pour répondre. Voilà, merci. On comprend les réponses, on tenir à réagir. Merci beaucoup. Mais tout ça à débattre. Tout ça à analyse. Merci beaucoup à Colbis qui est en train de nous suivre. Hein. Il est là, il nous assiste. Merci également à ton espace chez Dédé Chibambe, espace dialogue. Voilà, à dialogue, mais à politique. Dialogue, c'est qu'il y a un milliard à Makoso, Tumelaka, Pessa l'Arabie bien. Merci également à Gauthier Mascotte. Avant, il était l'homme idéal. Aujourd'hui, il est devenu le boss idéal. Gauthier Mascotte, merci beaucoup à toi. Merci également à celui qu'on appelle bien sûr Fanny Bongende, une femme pas comme les autres depuis Paris. Merci beaucoup, l'homme aux surprises agréables. On l'appelle Alain Dynamo depuis Belgique. Merci à Fiston Bowell. Merci également à Plata Swag. Et je n'oublierai jamais, bien sûr, mon ami Junior Malaclasse Namboga Yamiliki 0031. Merci, merci encore une fois de plus. Merci pour la première dame de Lausanne. Moté m'a fait un go Belisha. Pareil à Andy Rich Louawa, un enfant pas comme les autres. Bazali, bien sûr, éprouvé à Paris. Hein? Nos sincères condoléances depuis toujours. Finalement, go Belisha Koufeli nièce. Bazol est là et toujours là bango et longo. Toujours. Merci également à M. Didi Pumba Josué, qui est le géniteur bien sûr de Congo France. Merci beaucoup à Franck Stémé à travers le monde. Bosé Belé et na Château Rouge. En Arabie avec beaucoup de plaisir. Je n'oublierai jamais Loris la Congolaise, Malolo et puis Nekotou Diego Musique. Kuna na Château Rouge, Bosé Belé. Je n'oublierai jamais encore une fois de plus Coco Arafat Makizembe, l'homme qui respecte ses paroles. Bosé Belé, la liste est tellement longue. Alors, Ken Piana Pitopale. Voilà. Et là, moi, déranger Batu Awa, les Kamamukanda héritier Watanabe. Ngai poto téléphone ne cesse de sonner. Poto lobby héritier Watanabe Kangami na Kinshasa. Et puis d'ailleurs, il y a un problème qui a répété mercredi passé
à quoi une répétition, à se retrouver dans l'hôpital à l'agonie, est-ce que vous avez rappelé analyste, c'est vrai qu'héritier a besoin de problème Mukanda. Merci. Merci beaucoup, Franck. Autour des questions à la volée. Premièrement, et c'est un réseau salanga trop ban poto ndenge héritier Watanabe akoya qui sur scène. Donc ils ont là que ça déjà héritier disque wana. Donc il loupe mba déjà eza grave. Kokwa ya nae eza mupepe abakoko et ya qui est touché héritier. Pourquoi muto héritier ton deni? Te na muto héritier te ngana mutu mo boye mo bototanga ka mo babilo mo boye batama na se Bible o batanga saka batute. Toyebi ba mipepe yango ndenge ezalaka. Na si kin question akoya na stade de martyr analyse yana batu basalaka te meto moyen sala ba analyse yango pe ezalaka te. Héritier Watanabe premièrement ezana vie moko azo ba vie moko boye bazo combattre héritier Watanabe. Omoni héritier ezana vie moko azo combattre héritier Watanabe. Lelo batu mususu biso tozala bulendenge héritier ke boye mutu abando combattre wera. OK, wera alingi héritier makasi. Mais ezana vie moko boy o héritier mona ka pire vie nanga. Musicien pekak. Musicien vie wana démon. Vie wana démon na biso démon. Héritier arepa na etant que pire vie. Mais OK, vie wana zolia SCC. Na biso héritier Watanabe baza le seul congolais. O ba bengi saki na événement o sa na Bercy. Héritier zala na mukanda ne bien héritier lali abi ke lobi na zo vol. C'est le 4 juin. Voilà, lobi na zo vol na okendo beta Bercy. Papa kaka papa wana oyazo ka pire vie na ye wana kaka père wana oyazo ka pire vie na ye. A corrompa staff héritier $3000. Bana mai 3000 yango soki boye na kanda wana bozwila pete. Oya sa nango nini? Po abandika sikoyo wake obeta Bercy. Ozomona siko eloko ezoboma batu babi abandika ka sikoyo pas même disque as occasion ya obeta mbala moko Bercy. En tout cas esalaki pasi, esalaki wera pe pasi makasi na famille mobimba wenge musique maison mère wera lobi boya lobi bana nangana na linga bazala bien na linga bazo évoluer na makambo minene esala nga plaisir. Ngaza na besoin ya échec ya héritier te poso be héritier ba komi koya na be échec ezana tinga pe vie na bango lupe mbesili po moni le lope saka kanda vie moko boye abimisa fali pupa mais soko oza na problème na vie wana aye biso na nous fali aleki ona na succès do yo okosa la comparaison nga te po fali aleki ona na succès po na minute o mutasimbi monde na masolo musique ya Congo c'est fali pupa donc we rappeur azana souci héritier baya ba beta ba musique ya danger donc il fallait pas soit pena ba vrai adversaire net héritier nenga zoya kokoya ne na podium ezola kisake to abimisa ke album tout azana succès abonga ma pour retirer d'après zoya nango et ya nango pe calme Là comme c'est héritier pose une question nanga. soki akoya kite na ngai na loba retirer de simba tenenga koya ki déjà en tout cas trésor HD moi na quartier à Poto ya solo oza na Londres donc disque héritier déjà 5 Pour yo mukanda héritier ye moko ume bato kaki selon ba source moko informé biso que héritier Watanabe asalaki nde imprudence mukanda expira ki na Kinshasa ken piano omoni que te makozolo bomba Bercy trop obungi ma question na tuna mukanda expira ki na nute omoni makambo yo ba délégation ye na kine belé à France Temai ezana ko chef coutumier moko afandaka na fait fond ya kananga kuna chef Nzete obi ke chef Nzete za Kinshasa chef Nzete aye na Kinshasa ndenge za boye batiaki makambo ba contrôler je muto ebongo lisola $3000 na yebi ondele chef Nzete atali ba mona film tout ndenge lekaki na délégation na entourage héritier faut pas alongola bango baza bato bien te bango nyoso bakolongwa yango to senga Dadi Mandunga master na ngai yo ebi Frank Fire oyebi nde tozala otambola na héritier tobandaki amitié tozana bana mike ba 10 ans tozokola héritier ifazongela bigone ya kala babana mai wana po Dadi Mandunga na masa na biso Frank Fire bango nde bamema maison mère donc baba tout moko héritier ifazala na bango ken piana bon bino mo yoka ngana lo barange lote ken piana wa bandi boye Dadi Mula bongamaka Francis Dibaya bongamaka nani sus stopira yedenga ko sap bongamaka biro pena biro batu biro Charlie Pakalingomba ba Charlie Mobutu Sylvain BH na otanga ba kombo ezaka na héritier to continuer stopira pour pas tu refine be ko lobata ko bang yo lobaka na yo
Donc bato wana nyonso bobongamaka parce que Ken peut dénoncer wa bureau et trahir héritier. Vous avez $3,000. Chef Nzete a reversé bino. Héritier n'engaza boa ozo assainir secteur mobimba ya entourage nae. Il faut acha bato asika. Ce que bato asika ngo banani. Quoi chaîne marque. Merci beaucoup, nous continuons avec Ken Piana. Puis tu parles de ton mot chité. Parce que mon gars il a vite fait. Tu as le mot récapitulation par rapport à la semaine dernière. Mais maintenant après na monaki na ngayote partout na Kenaki na habite pour nous empêcher. Te moni matanga na desidaki na ngana kana matanga pena batu te mikolo na fanda Yo pozwa kayoti. te ngapezwa ngai mais moni vena nga mostre d'amour na lelaki papa na koleka même ye moko nenga lelaki père na nga lelaki e makasi. Comment père nani? Ah papa. Siko tela question zo tuna nga vraiment. Siko yo mostre d'amour tiae apeso kombo mama na nga soki ya lobango. Non tatika biloko wana. Ki bandana ye question zo poser nga bandana nu ye. Yene mtuza na nga ya. Te yo bandana ye nanu. Otuni ye nanu komba mama Ken Piana. O moi bino boz komo zo biso batu pamba. Otuna nga question yo koko tuna Félix waze kwa tena habite. C'est que biso to batu pamba na media. Parce que yo muto yebi comment to lele makasi ndengani. Na lelaki makasi komona photo mutu eleki kombote. Photo mutu eleki kombo. Siko kombo na koyeba kombo mais mutango na yebi ete. Mais photo o nga na monaki en tout cas na komona na ma misu donc il y a grave. On se comprendre. Donc bagotie mascotte bayebi bazobenga nga bakuti Ken nazolela banjel muswahili Ken yozolela bondeni okufisa kutu bande ko belo lela boete donc na lela ki koleka ni le lisa ki yo. Photo ka ya pamba. te loko le lisa nga simplicité o Félix waze kwa zalaka nango ndenga yambaka nanu batu bien mutema munene ana tena papa onda pesa waze kwa mutemo ya mutema munene bo ya malamu boy mbala moko kolela moko donc nazo kutu ndenga se déplacer tena longwa place nazalaka na ko ma place matanga po souci ezalaki tosko kolelo na lela na ndaku na ya place ebembeza pona lela isu po batu ba filmer nga baboka na internet. Mais non, il faut se réserver, n'a pas la paix moi qui autorité. Merci beaucoup Ken Piana. On est suivi par un confrère qui est à Kinshasa, à Zaskona, Belgique. Dazoflex, je suis content. Merci beaucoup à Hans Luzolo également. Puis sa mère Mote, il y a une émission d'analyse Mingi. Hans Luzolo et puis Mike La Duchesse, na Belgique toujours. Je n'oublie jamais, tous les albums Moura Makasi. Comme on a Kimbombi. Venanga moi taillant vous. Les seuls musiciens qui ont conclave, il y a opposition. Moi taillant vous tous la Kimbombi. Après Angola, Kozonga na poto. Anyate la biso Kimbombi. Faut mon générique. Aba récupérer ma rambutu ya wenge. Hier m'ta yebisa na téléphone. Eta na ngate. Alors bien récupérer wenge na ngai. Boyi mam na saraka ya ballon. Sikoyo na récupérer. Bango ba yebi na récupérer Kimbombi kala mingi te beta. Venanga moi taillant vous. Merci beaucoup pour na conseil. Na continuer au sala musala nango yebisa na sala. Ezaka conseil tant que kulutu. Et puis artiste et musicien mutasala ba succès belé na mboka oyo wenge El Paris mutasala ba manda chante mutasala ba JDT Molopoe mutasala ba artiste miné na mboka oyo binisa biso na couvre-feu yo binate seko bota makina nuti couvre-feu à l'époque nana ko telema tina butu couvre-feu pe salema. Merci beaucoup. Voilà, Ken Piana pito parler tout le monde qui na souka mais quelle lecture que tu fais depuis to bandaki na année passée héritier à bandaki na biso parce que tu as un sujet héritier aujourd'hui. Année passée, nous avons bimisa. Bozela, abimisi rien. Atta générique de monité. Oh, le 14 février, à Tcheli Fabruka Silibaya, maestro Abouaki. Yé Abouakit. Oh, non, en mars, rien. Toye na mai, rien. Juin, yango. Oh, le 15 juin, sikoyo. Par rapport déjà, toye par Babiloko, yo, mouta bangara ko bimisa, nenge souka ramabe. Voilà. Yozo sa lecture nini. Et puis, ceux qui disent que bimisa, pesango, ozo monela ngonde en fait. Merci beaucoup, premièrement. Namoni obeti lisola Marie-Paul premièrement na yebisa bana poto Marie-Paul asila donc babiloko wana ba couvre-feu soki ba nini ba jaune ba carton jaune wana makambo ya ba antiquité c'est sila donc etikali histoire ndenge totanga ba histoire ba koti na rabatu wana par rapport ya héritier Watanabe omoni héritier Watanabe depuis Jibem Piana betaka Zénith de Paris biso tolobaka musique ya Congo esili po son boy muto abimisango lisusu azate siko héritier azwi chance abeti na Romeo Golf awa na Kinshasa batu bafuye na ba internet baluka concert ya héritier ya Romeo Golf okomona son oyo héritier Watanabe abimisi na concert wana na yembeli siko comparer ngo na Zénith de Paris ya Papa Chéri ozomi tuna concert nini eleki ya muninga tala siko de concert ya héritier pamba héritier ko boya po bimisa disque sikoya
concert wana so babimisi audio nango babiete kama ekokanga monde entier Héritier ko renyata pendant 2 ans likola concert wana ya pamba ba concert monsieur pe les disque attention hein kasi concert wana ko les disque concert Héritier c'est que disque Héritier à mabe concert le concert wana eza danger yebisanga musicien nini ya Congo o abeta na Kinshasa abeta concert ya son kitoko ya niveau wana aza mwana mobile le roi de la forêt abeta 3 jours son wana yo kango ka omoni ya batu baolanda biso ebele batu bazolanda biso ebele soki tokomi okosa batu eza mabe batu bango wana otikelo tenter 3 jours wana non moi je suis conscient j'étais là Ken son wana ti lelo c'est que ozana wana na carte ou na parler oyo ka disque on a bien ba concert on a té c'est toujours papa Wemba yaki merci beaucoup omoni Frank Stemai na oyebisa yo toko comparer concert ya Héritier Watanabe na 3 jours ya wera te 3 jours ya wera zanini wera zoki ta ya osala répétition na jibe mpiana te kena ba se préparer événement moko boeza wera zoki ta ya osala répétition na papa Wemba te wera azwaka ta ya osala répétition na roga te pour ba préparer événement mais Héritier Watanabe beta 1 mois complet ya répétition azo répéter na bana yina oyo ba beta na sima ya Héritier donc je na habité France Tema aux journalistes analyse msusu ozo sala il faut osala analyse avec objectif omoni muto a se préparer pendant 1 mois pour abete événement na muto a se préparer tabi que JB Oya kakol JB Oya soki asengi nzembo oyebi obeta omba oui président na yebi obeta omba nzembo na orchestre ba chanteur nde bazalaki ba répéter pe ba kwena bango ba yembika bazala professionnel RGB ye abeti omba na ye boyebi ayembaki mabe kakol azobeta drum jiba zoemba na ba musicien na podium siko yebisanga concert ya bongo ba musicien awera nde ba beta sima ba chanteur ya jibe liboso bato ba répéter place moko te siko yo comparer na concert ya muto afandeli penata na ya ko répéter ba babilo msusu wa mo pe soko lobi vérité ba zo honnête ozobo ya wera za vie na biso moni wera za vie na biso de la forêt nenga zana ligate ba kumisa na nenga buzoba de la forêt linga place critique eza boyebi c'est v place au critique eza donc jour mususu anga sala featuring aben sa leader moko boy baso ta 1 mois ya ko répéter ensemble mouvement na ye na mouvement leader wana ba répéter ensemble alors ça toujours l'album et par rapport les gars qui tellement belé et comme ko bangise comme ko lembisa ba fanatique pour la disque Héritier Watanabe na okinzembo embeli Samuel Eto'o nzembo wana bi ma meilleure chanson africaine na biso lelo wana ko minzambe te ngana biso lelo moni déjà biso to wana lito ya koyoka Fabrice avabi msa disque toka album mobimba mais toki mupepe ba mawana de to mona to bi Fabrice fo banda promotion na nzembo banda ka promotion na nzembo yo okozwa na fali na fere ngumba bango ba okita et salamite ngumbi bango na fali na fere na Kinshasa atie bango pe makolo likolo mutu na se atie pe na fali na fere mutu na se makolo likolo donc na minute Fabrice azo beta kolega 5e génération mobimba donc Héritier Watanabe mwangambo aza nango ezaka Fabrice ah bon mais Fabrice atie Héritier na moi défi moko boye mais omoni musique ya compliqué nzamba roulage mutaya na Fabrice wenge wana Héritier Watanabe yenda zwa Fabrice afandisa na parler na ye yenda yane wenge musique à maison mais lelo Fabrice aza na moi un pas ya likolo par rapport à Héritier Watanabe parce que Héritier azobunda sikoyo est-ce na kolongola Fabrice na place wana po Fabrice akutaki fali na fere basimbi terrain mais aye asangisi bango ngumbi bango pena ngumbi voilà et puis pour chuter rapidement il y a moi demi question concert à Fabrice le 17 awa na Béatrice Hotel avant conférence de presse aux autres personnes ont chance de présenter cet album je pense et puis à $50 pourquoi qu'on le bannit par rapport à concert rapidement merci beaucoup Fabrice concert na osenga yo Fabrice luka place moko betano en plein air ke yo luka bangambo wana o sala mpiaka biso to ya na caméra to filmer mpiaka wana ya ko sala e koma ono aluka ne moni ba place ezebele Fabrice lelo ba sepela ne Kinshasa mobimba na habite bon msusu azoluka se mesurer kaka devant obstacle kaka mais obe gumbi fala gumbi fere c'est ko betana na Béatrice bango ngumbi okongumba no bato saneti ba succès ba Marie Paul a sala succès yebisanga sal nini Marie Paul a beta ya $100 na Kinshasa ke sal moko boy Marie Paul a betaka bato basomba même billet $20 ninga zo ndo bozo sepela te mais Fabrice azana succès na mais Fabrice
a convaincre biso na nous te na kobeta na basala cher abanda na mo ba $20 $30 komate ya malembe envier te ke fali pour panenga fetaka anniversaire na ye droit d'entrée $50 ça concert pour ya mona ka fali atondisa Béatrice yana grave mais Fabregas a un succès mais kilo wana ke batu ba ya ba futa $50 Fabregas a commis na kilo wana ndete moni kilo na succès et ça des choses différentes donc a luka beta na ba concert ya prix moko normal olé a sortissé batumbala monzete. Très bien. Alors, va retenir ba bureau Fabro, bazolanda yo, bazolanda pe émission, va comprendre le conseil wana bon, c'est déjà ba bandro le mati ba affiche salami ba publicité le cas déjà et comme trop tard, voyons voir ce que ça va donner le 17 et puis le 18 de nous le wana. Oyo ko pesa entre kozala bien. Alors, comme na suka Ken Piana, un dernier message, na news to lobby lelo, osali condensé nango et puis salutation na yo bato batala baze belenga na bwa kilo dia Coco Arafat wana sina longola oya koma ya ngai Coco Arafat Makizembe l'homme qui respecte ses paroles. Merci. Forcément bandeko ba comprendre kaka biso to loba mingi moi vérité moni lelo so to sala ki émission poto laksa bandeko ke non to ya kaka matanga batu te to laksa ba veste to assistende batu na moma ya mutazobela omso kepe ko assister ye oloso ba champagne na ba boîte ndenge lelo to koma mona ba leader tout na ba boîte chaque butu zombongo wana champagne kende futela muningo hôpital kende sala makamnyoso soit ndeko azobela soutenir ata bana na libanda e ko sala bien leto zela kaka mutakufi papa kufango pe bana batika la ba ki para polémique koma kaka o mutu bo apesa ki $5,000 mutu bo apesa ki $3,000 après liwa kaka papa Wemba era azalaki vivawa emsu mwa difficulté ala rezalaki soutien ezalaki te bon ba staff na ko fandisa na ko banda na Angel Muswahili Makizembe wana bengaki grande sœur te yazala neti mama pena botanga commandant Couste les gens n'aiment pas les gens telaka muto abotisa Angel Muswahili Makizembe mwana ye wana il faut naka merci ake po sœur nanga bota mwana moko yaza pe a respectaka ndenge mindele basalaka omona na Congo wa muto alia malewa na ye azana bana 10 problème te sera occupé bango bien et ça peut problème occupé bango bien batu ba bela ba AVC belé alikola makanisi na lesa bana ndeni na tangsa bana batu bazo kufa na ba AVC il faut tolo ba un moment vérité merci sœur ndengo bota mwana moko mais na mboka bien mais awa biso bibota botara il faut être congolais papa Césali Afrique eza continent ya pasi papa tolo ba moment vérité merci à Trésor Trésor HD moi na quartier toka pe mingi pe ba disque ba chaîne oh bazobi masika Trésor HD moi na Londres ya solo Gauthier Mascotte pire vieux propre yo yebi Gauthier Mascotte soto tangi batambon à Londres Gauthier Mascotte aza Carlos Kabasu le plus noble ba congolais Richard Amelin l'international venanga Aimé Lumbala mobali ya grande sœur bébé Lumbala Makizembe yo yebi na bo petite sœur nanga bien sûr oza l'honneur petite sœur nanga pena wa landanga pena azana via bien somba bakar mais on a souffert en Afrique bondeni ba petite sœur na bakar rebelle bo ba Béatrice Makizembe na version bambo théâtre Benoît Ilunga na Australie Houston Biembe pacho RFI mwana mutegeta wana masa pena to bandana e pena na fond fin pena masolo donc na pese bambo te belé merci na ope France Temai Dede Tibambalo tai wana pena mwana poto soki amoni donc na éviter. Donc merci beaucoup Franck Semai. Merci beaucoup Kanipena Pito Palais d'accepter notre invitation. Bato na boka bango na trompa bango ka net na vidéo ko boka bango ba ka na sima. Zati Kiri, Vero Kiri et Jenny Kumbela Patou Kapangala sa père patron Dani Pova. Wana ba batu mo bona sala ka net na boaki si bango mais nazongela bango yo ebi merci beaucoup Franck Semai. Merci Kanipena nga pe na boaki batu nyonso na sala net ka na boaki. Bango bazé belé, merci à Fanny Bongende. Une femme pas comme les autres. Merci beaucoup na batutu parce que na Franck Stemai boza tellement belé bolinga ngai na Australie partout bozali. Merci beaucoup à vous. Merci également de Chibambalo. Yepe abi côté on a sa banda qui azongela ki musala patika ki na kosenga pe na pachori fa zongela musala ndenge zalaka va po na sentir net sikaka. Donc zalaka ndenge wana. Merci beaucoup na Stopira. Pesa ken pesa pachori fi conseil donc ndenge zalaka kaka. Merci beaucoup na batutu balinga Franck Stemai puis à mon patron na bosani pété hein. Na bosani pété bandeko tu balinga Franck Stemai on va comprendre te makambo yango ndelara. Merci beaucoup à Willy Sionga na Paris de la part ya Stopira apesio mbote Willy Sionga on a Yannick Stopira apesio mbote merci na batutu balinga Franck Stemai na ba artiste ne so ba na poto o bolinga nga to benga na toujours
Bon continuer au salam musala bien. Tous en pour Bino, J3 on a annoncé biso album. Merci beaucoup à Bannerotou au salam musala bien. On est là pour vous. Merci à vous. Merci également à Hilaire Nyoka Clark qui était donc à la prise de vie et à la réalisation de cette émission. Mesdames et messieurs, moi, je vous retrouverai très prochainement, bien sûr, dans un autre numéro, mais avec le même plaisir. Au revoir. Congo France France.com site ya Kolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko. Congo France.com